soki baluki bana baswani ya viol baza te. Sango nakoyebisa yo ko nazali na eloko moko te. Nayebi manœuvre ya pouvoir. Il croyait m'affaiblir. Il croyait détourner l'attention. Il y a peuple congolais. Ce côté de vidéo, et l'on y a moi c'est athées. Mais moi, c'est moi qui ai mis zone de Kasi moi, je suis à piéger qui a beau y a mon âne. C'est quoi, les amis Suzanne ou bien Zach Clémentine et Zanan. C'est-à-dire qu'il faut monter quelque chose. Vous voyez comment vous montez. Sango, je n'entre pas dedans. Sango, nous avons la matière, Sango. Nazo kota na katite, mais Sango, on dit tout ça na kasamba. Ba pension mo na boshaba. Ba pension mo na lobi na zumbote. Si boshaba loba kite, qui pouvait me croire? Sango tika. Naza ko bisa yoko. Soki na côté na détail na zali loko na zali ko veiller bango. Montage na bango, bazali kati na ko commettre des erreurs. Oyo nanu ba yebite. Na ba ujo na nini mais nazo conclure boye. Vidéo embralé avec te. Soki na côté na kati pour une explication na remé bango. Mais na koyeb ce peuple congolais c'était montage. Na minute tozoloba t'as l'objectif na bango. Sangola nangai. Ya liboso ezalaki ya ba bandana li kama renaissance. Ba démoraliser ngai. Natika makambo efe patriotique na kota na makambo renaissance. Na miso na yo na lobaki distraction. Donc isimbité. Isaki na plan B, tout ça ko c'est na plan B sango. Plan B na kwa soke carte na bango ya suka yango. Na zango soke na place basa sikoy. Kwa ke bakolo bete bazolela. Pona nini? Puisque bakanisa ke na kolemba, peuple congolais a ko désavouer ngai. Évêque. Mais basa zela na silisa. Silisa évêque. Bazali surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Évêque. Limbisa. Non, Naotika. S'il vous plaît, Naotika. Évêque. Ozalaka na ndaku na météo vrai ou faux? Ozala ndaku na météo. 2. Évêque. Oyebi Kacha. Te. Koko tangana wanete. Ça dit que j'ai wana, ils ont GFCC. Olingo mimangawana. Oyebi Kacha vrai ou faux? Yoka. Sango n'exhortaki yawa. Sango zala journaliste. Évêque. S'il vous plaît, évêque. Oyebi Kacha vrai ou faux? Sango na za kwebisa yoka. Oyo zolo bawana na yebiye. Oyebi Kacha. Azala bo moito akufa. Boni famille na ye. Sango s'il vous plaît. Otuninga mutuna lando na sako biseyo. Ok. Mangana pas. Ok, c'est ça souffler. Mais moi je ne comprends rien. Tigana FC ça souffler nga. Est-ce que au conseil a souffler nga nini nga za? Ok. Au conseil otuninga mutuna série. Mais ok, faut na tunomi. Sango na sako biseyo ko FCC foyer bako. Manœuvre dilatoire ezalaka na suka. Peuple congolais sakeyi. Tuningi to 4 sameru rouge. Farawa atende ki ba soda la sima. Yangwana. Sango na sako biseyo ko vidéo la qui se met c'est qu'avec la bataille que peuple congolais a ligné de par naïe. Tous comme un seul homme derrière l'élevé patriotique. Et comme ici bango. 2. Et tel ici que l'élevé patriotique a bêti bango pam. Bah où tu suspendre les lettres mo etambola. Ah nazo comment. Donc pam l'élevé patriotique et c'est le Moussal. Que le Seigneur soit loué. C'est la victoire de l'élevé patriotique puisque coucou et commis baza imbrale bako sala biloko te soki e betaki bangote sango batu nyonso naza comme ça d'un commun encore ils ont rejeté puisque montage is pas tant na quoi so boy l'herbe monique vidéo est simbité ba audio est multiplié mais vidéo est simbité ka audio oyo zolo ba wana lettre
Nakwe kwa bisa yoko éveil patriotique yé. Ba misali éveil patriotique ba salina lettre éveil patriotique. Eh, ancien régime aux abois. Très bien. Aux abois lettre yé banité sango. Tokomi na suka. Sango. Tokomi na suka. Sango. Évêque. Tozo tombola maboko poto silisa misa. Na pesi occasion devant la nation pour la soki obungisa. Parce que via mon Christ ezali via bato bakweyaka, mais il faut continuer la marche. Na yo ebisinga ke ba monter vidéo wana. Tombola maboko na ndako place ozali. Tombola maboko pona évêque asala siko makambo na ye, toto na ye mituna vrai ou faux, eza koto bino bolingaka kozanga ocha ofranda na yo te na libenga, M-Pesa ezali, Orange Money ezali, numéro ya banque ezali. Bozola nanga na intérieur ya mboka, bozola nanga partout. Tozana une grande vision, vision eza bosolo na politique. Ezali 9 concepts ya minene il faut kota na programme. Alors nous avons besoin d'argent. Faites quelque chose. $1 na yo ko bosana te. Ozana 2000, ozana 10 000, ozana 50 000, ozana 100 000. Apporter contribution na yo pour soutenir vision, pour multiplier équipe, pour qu'en temps réel topé sabino ba résultat ndenge bozali. Merci à la grande équipe DG Mandeke. Merci également à Trésor Kalafay. Merci à Roublin Bamba. Merci à Précieux Mouyoko, le noyau principal. Merci à Maître Régime Poi. Ordi, merci également à Platini. Siko yo tombola maboko place aux anandaku, DJ Rissel Matsa volume abosolo à partir andaku tobanda. Kolo Yesu aboyaka motote, ata yo salima bendenge nyonso. Azali ko benga yo oya epai na ye. Akobongola yo koma mosantu. Ekendaki au Capernaum akutani na baekoli baye honorable Kibuka Raphaël Boss Ibra Elio Kese leader à Kasavubu David Mapoko Pacho Panda Arlette Bintou Didier Boudimbu Jackie Bongele Bibish Bosongina voilà baekoli Pasteur Barouti Kalala Pasteur Barouti les papa Ntingi Pululu Didier Boudimbu encore oh là bozolanda bozé belé Molende Sakombi Jano Binano depuis Livulu et puis je pense aussi au présidence Océan Diallo depuis quelque part Général Silvano Kassongo merci Monsieur Chada Emmanuel Pazolanda Bosolo, merci pour l'équipe au Bakomeningai. Adolphe Mouzitou, Joseph Kabila, ancien président, Moïse Katumbi, Fiston Saïsaï, Zachary Bababasui, Peter Kanyama et puis Jumpe, merci beaucoup. Alors Chabani Record, Mukolo TV Oya Congo Web, Mutazo Petsabiso Espace, Yepache TV na quelque part, Gilbert Biladi, merci Nabino. Boyo Kasiko Place Torobanda. Johan Maurice, papa va travailler maintenant, on y va. Alors, est-ce que vous avez papa? Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, tous les moi, na yo, koko na yo, koko na Yohan Maurice, azola na nenge, koko azago sarago. Ok. Évêque Pascal Mukuna. Ainsi, elle a gagné un enfer à éviter. Vrai ou faux? Vous avez un problème personnel dans Joseph Kabila. Problème personnel, les athées, les systèmes et mes gestions. Vrai ou faux, au tikala, au critiquer bilan Félix Tshisekedi te pour selon yozo monake, azokamba yemogote bazokamba bango mibale. Coalition. Coalition. Évêque Pascal Mukuna. Vrai ou faux? Azozongelo na makambo to lobagis mikolo utikoleka. Vrai ou faux? Nyonso yozo mona lelo, ezali bolamo lakisaka na FCC nde bazofuto na ndenga mabe. Naza comme ce que nazali kosala lit noble geste oyo pona kotele secteur et lokonyo sezala kana soka nzamba lubi ke soka na bango eye ezala bolamu ezala nini et lokonyo sezala kana bandeli na soka. Très bien. Pharaon akende. Très bien. Vrai ou faux? Avec Pascal Mukuna faire vidéo aux ananda qu'on a météo. Naza koyebisa yoko sango suka ya montage ya FCC suka montage ye onde ya suka bakabeli onanda kuna na météo pendant que ozanga non nanda goûter naza ko yebisa yoko avec Mukuna avant monsieur Joseph Kabila ya nazaki na bandako y compris à météo pesara nango depuis kala na tongango. Très bien, merci avec beaucoup. Mes propres fonds. Très bien. Na ko yebisa sango sango peuple congolais zolanda ngai nazali na devoir ya ko remercier bango pour la soutien ya komba. Très bien. Vidéo oeza ya solo to eza lokuta. Naza comme ça montage de toutes pièces FCC. Batie vidéo en ligne pour Basalonine. Mais pour n'a arrêter combat, pour n'a côté combat oyo
toyebaki ke koya na koyebisa yo ezalaki na ya kutumbela nga ndako kutumbela ngai soit église soit mutuka soit banleve mwana ngai soit na plan na bango toyebi oyo ezalaki nakoloba ke cartouche na bango ya suka. Très bien. Bazolele po babeta Très bien. Alors sikoyo soki lobby mikolo ye babimisi ba vidéo mususu libanda oyo ekozalaka montage to ekozala sango naza kwebisa yo que pour le moment oyo koya eya après je t'exhorte naza ko exhorter mon tinios et loko le bien naza ko senga peuple congolais na minute tozali oza pasteur puisque tu dis que ba futi ba pasteur ya réveil basala ka mission basala contre mwana mwasi mobali pasteur mutu oya ko sala contre combat ya peuple zamba okatelika mnayi. Très bien. Ça je le dis tout. Très bien. Oza la pasteur ba passer la réveil. Merci. Voilà. Na lingi na loba boye ngala sukisi awa yoka message ngana za kopesa bino. Mama Chims, Papa Chims, bino no soboki makambo na zolo boye. Na lobi boye. Noé na Bible. Amela masanga atikala bulumbu na miso abatu. Bana oyo baya komona bulumbu ya Noé nzamba beta bango. Na lobi teke avec muku na vidéo wana eza ya solo. Na lobi peteke eza ya lokuta. Mais conseil naza ko yebisa yo biso toza ba croire un message à Branham. Un bon chrétien il faut yeba ko. Li solo ya musali na nzambe ata ezalaki ya solo ke na kutie likolo ya mwasi naza interdit ya koloba yango. Na kotikala ko commenter yango te. Ndenge na boya ko commenter likambo ya Moïse Mbie na kotikala koloba yango te. J'ai koko zape mo Christo makambo na zolo ba po yebi yango. Donc vous devez vous abstenir pour na commenter l'actualité sur un homme de Dieu. Ezaleza solo ngalo ko la chrétien na osala te. Mais so oza politicien sala na yo, so oza journaliste sala na yo. Mais ngai chrétien na osala te. Bobo sanate coopéra funda coopérante. Coopéra funda coopérante. So moni coopéra zo funda coopéra bani musala sika. Yango zo sala bere rebele. Misa elelo ekomi na suka, bobo sanate mato eza mapasa jamais se kutana. Na ngambo ba voisin to kozwa botine te, to kozwa varese te. Très bien. Évêque Pascal Mukuna, affaire vidéo. Batebele ba exige nga lelo ya na kilote pour batala mabolongo na yo. Batebele wa bifo ya na kilote bien apé soro botombo la batala. Congolais za la exigence hein. Papa ya na kilote ko banda bandali tiao. Bon, va to kota yango. On va clôturer avec le tout premier dossier. Un élément m'est venu en tête. Batumoko bazo mona que dénonciation na yo zo sala mapo na ba régime passé. Mais dans le régime actuel, oza incapable ya ko dénoncer mais gestion eza ko sala. Une année après, Félix Tshisekedi azana présidence de la République. To utu ko fait du travail yao. Est-ce que ba Congolais ba koza na lo lendo une année après ba lo enfin nous avons reçu un bon président. Une année après, ata misala ebele salamité mais misala miketo moni et puis pesi ba congolais misala. Est-ce que vous partagez à Viwan? Sango ne sa ko partager à Viwana ata mukete. Pour quelle raison? Mutu moko ko ko ebisanga ite que sous régime ya Félix Antoine Tshisekedi. Oyo Kabila za majoritaire na parlement. Oyo Kabila za majoritaire na Sénat. Ou Kabila est majoritaire dans le gouvernement. Tous les gouverneurs y aillent. L'Assemblée provinciale n'a pas beaucoup d'ailleurs. Tu me parles de quel gouvernement, Sango? Où est le gouvernement? Il y a coalition. Ceux qui sont 5 Kabila, il y a Joseph Kabila, na Félix. Et d'ailleurs, dans ce gouvernement, Moutouko 5 Kabila, c'est Kabila. Kabila n'est pas parti. Sango to sala to le bobo sembo. Nana ko sala bilan ya Félix te. Mon ko Félix a kotika le yemoko na commande. C'est en ce moment-là au kutuna question yo. Jusqu'à présent FCC mec de pote banane. Namboka nini président Lobilkam, président Assemblée Télémi. Président Lobilkam, président Sénat Télémi. Président Lobilkam, ministre Télémi.
et vous me demandez le bilan. Mais c'est ça. D'ailleurs, on le bien le quoi bien. C'est ça l'ingi vérité. Ngobila telemiao. Bande ngobila zan asa FCC. Ngobila le moyen de c'est les vérités bande ko. Basi bazu ba taxe c'était il y a 2020. 60 millions. 60 millions. Non, juste 60 millions. Il faut à l'ison à qui n'est pas Kimbuta. Est-ce que c'est un secret? C'est ça mal gérer ce pays. C'est presque la même chose. La femme a demandé que le rapport. S'il vous plaît, Sango. Vous parlez de Bijou Goya. Pourquoi? Il a demandé que le rapport. Yambongo. Rapport Yambon. Qu'est-ce que champagne vient? Bilomo na bango ezaka kawana. Tozolo makamomboka eza renaissance. Tole makamomboka eza vidéo. Mais pour éclaircir les camps. Moi ne moi ça le rapport Yambon. Le pas que était maman n'a pas un rapport. Le bien a coupé. Vous sortez le gambo rapport, tout cas pour soleil yango. Oh, le bac n'a gagné comme le champagne. Et l'héros invité. Est-ce que ça a un rapport? Et ça yo kanena. Maman Wewan. Voilà. Bazo nyoko le yé pour lui. C'est ça MCC. C'est ça MCC. Ngobila lobi makamoni baluke renyo to yokani. Bo yokani mboka na bino. Bozo yiba bozo yokani. Biso ba wumbu na bino. Peuple ya zo souffrir. Mingi bakanga mina poto. Yokani sika ba to poto ba ko ya wote. Ba ku fele na poto. Donc mboka tikali ya groupe des individus. Il y a M. Joseph Kabila na batunaye. Pas question sango. Pas question sango. Tourne ya bilan ya Félix a enlevé ça. Batuna bilan ya Félix c'était. Félix a ça yamoko. Gouvernement de la coalition. MCC. C'est-à-dire ils ont condamné Félix Tshisekedi ndenga kenda ko kota en alliance na Joseph Kabila. Naza même soka zolanda siko. Nazo bon délégué. Kabila za muto ko sana ya alliance té. Talandenga bazo sala. Et après, atalana na cité de Oya, ba élément ya muto le basakuna. Depuis le cambio coronavirus yé, liweza ka kuna. Ngana ko senga batu nyoso sana bango ba passer na test à poison. Ba passer na test à poison. Donc, c'est-à-dire que sango ezaka muto akufi coronavirus. Muto akufi coronavirus. Ayeba que Moutoise elle était donc à veiller, mais mariage avec M. Kabila pas question. Ça me désolé le comment. Si les sapotes ont à faire vidéo que zonga ngongate bat bazozela. Tala nazolo muke pour l'armée. Mobutu les accueilli atterri pas plus de 100 généraux. Il ne faut pas humilier notre armée. Mais la minute tozali aussi to leki. Ou au commandant général sans fonction. Les lobes n'y va comme service armé, le coup de Kamui, le coup de Pam, colonel la Zotam ou le Makolo, colonel la Zanaka, afin de que Papa Bokilo, colonel la Zofan de Papa Bokilo. C'est quoi? De quoi il y a service sonini? Zambé. Kabila a détruit même l'armée, même la police. Les autres sont le capitaine, major. N'attendons pas que ça Valérie, papa. Et après, l'armée doit nous éclairer. Silisa n'est nous donner des informations. Silisa va pour ta vidéo. Joseph Kabila a commis général l'âge à 25 ans. Entre 25 ans et 26 ans. Est-ce que tout cela a vraiment distrait? Ce que l'on voit, humanité, Kosilis, attends, moi j'ai diplôme, 18 ans, 19 ans. En fait, âge à côté en armée, il y a côté pendant la carte armée, si vous avez à 18 ans, vous avez il faut à la majeure 18 ans. À partir de 18 ans, de côté. Ok, tout le monde à côté armée, il y a 18 ans. À quelle info, Nakalang, par exemple, ça fait 3 ans. Il faut abîmer sous-lieutenant. Au long sous-lieutenant comme lieutenant. Au long lieutenant ou que ce qui major. C'est après lieutenant major. Non, après lieutenant capitaine. Après capitaine major. Après major lieutenant colonel. Voilà. Après lieutenant colonel full. Voilà. Après colonel full de général. Il y a sali sur le nom où il camp.
cet échelonnement, cette route, on doit nous donner des éclaircissements généraux. Très bien. Et après, Bamoswa Neye Banani, Huyatanga na Bango, Narme, Bamoswa Babima, Huyazaki na Bango sur le banc de l'école Sango. Ça, c'est quel pays? Évêque. Ce qui n'a tiki yo a fait la vidéo bato bazos leza oki mango. Na silisi. Te to suksawana. Ba la classe na biso nyonso ya kala na pesi bino mbote na ba oto tanga na bango siko. Ye pas pesa bango ya ye lobinga itika pardon. Tika nga na zo pesa. Amasona ye babi. Tika nga na zo pesa ba na classe na biso mbote ya kala. Na ko pesa donc ba gelore monganya ba na classe na biso ya kala ba bili bilongo ba Guilain Koussosa dans la Congo central ba voyager na télé de la Gombe parce que je suis commandant de la télé de la Gombe na pesi pe bande ko nyonso ba zona na biso ba médecin ba professionnel de santé ba tunanga ya musala ya kala pamba te to évoluer na musala ba camarade journaliste pe na botel binote na pesi bino mbote Serge Kabongo ozana motema Zulu ozana motema Yves Bouya ozana motema naza kolinga bino mingi Edmond Izuba naza kolinga yo mingi na bosanité Thierry Landou mon ami personnel na pesi ope mbote. Très bien, alors on va évoluer. On va prendre Doudou Kibinda. To évoluer. Vidéo. Likambo ya vidéo. Évêque Pascal Mukuna. Question ezali claire. Oza mosali na nzambe. Talangai. Talangai. Tikana no ba papier. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Lola moko ezali oyo fo welela. Li fero moko ezali fo boyango. Ko répondre te lokola politicien. Ko répondre te lokola muta makasi. Répondre lokola mwana nzambe. Ko bosana te ka nanya salingaka kosa Yesu. Mais bolumbu na ye monanaki. Soko kosi tout un peuple. Nzamba otika yo ta obimiso na polele. Évêque Pascal Mukuna. Vidéo oyo ebimi na télévision. Oyo eza komonana ke bobiso na yo emonani na kati ya motuka moko na ser moko ya mwasi na kati ser moko ya mwasi po alataka pantalon te basera basi balataka maputa na baji basera mibali nde balataka pantalon video wana ezali yo to ezali yo te soki ezali yo te ekomi elongi no ndenge nini soki ezali yo peuple aza kotala yo soki osengi pardon même Bible lobi. Même si vos péchés sont devenus plus noirs comme la cramoisie, je les rendrai plus blanches que la neige. Dans la population, bangoye. Expliquez bango vidéo. Za mwana nzambe. Koyoka soni te pete la bongo la ki motema. Jidanda kwa kozonga simate. Tala vidéo yango. Sango. Merci beaucoup. Yakoyib Soboye. Évêque Ozo Monelelo. Aïbaki que tout ce que vous voyez Koya. Nalobaki oye Koya eya na yebaki. Comme même mukumbo yozo mona sango kanise jete. Na mumato zana yosikoya. Na zakwe bise yo que peuple congolais azola nangai. Na zone de Magnon se koyelangai. Le fait que le peuple congolais habite. Na quoi ça boy? Vidéo zone boyo. Ancien régime azali na kabane ya ibandelité, mais parfois na banze ko ndé ya suka. Vidéo po na kotsa mo mungwa na munoko ya bato bazolanda biso na uti koloba ke pona kokanga Kutino Fernando il fallait utiliser astuce ya baminduki pona ko déranger Katumbi il fallait babimisa ba mercenaires même chez Bezali koloba ba chaki ba préservatif na perruque ya mwasi na mutuka kokanisa te kezali ya lelo Jomi Dongala, na uti koloba femme de nuit. Ils allaient pour à côté prison, il fallait pas monter viol. Mais les lots